kosela ngai makambo pusana nalakisa yo nzambe ya lola olie yo kende kotonganga partout yakande nalakisa yo orphelin na sunga olie yo bwakela ngai maladi yakande nalakisa yo bangomba na mata olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo nzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba. Ouais, bana kini bana Congo bana mokili mobimba bana monde entier eza ya bino Serge Fidèle simple comme maboko banque papa na servi na ondi balobi toye na masolo toyebisaki bino Fidèle du Mauve eza kabongo donc to na biso kabongo donc Fidèle du Mauve eza kabongo Fidèle du Mauve eza move na bino groupe na bino cinéma ya makelele ti ya baloyenge te ba film bien to memeli bino ba film ya bien to memeli bino ba histoire ya bien soit horaire oyo chaque jeudi na 22h juste sur BML TV papa maman notez déjà donc chaque jeudi na 22h juste jeudi nyonso na 22h juste papa na maman fana na bana parce que vous allez discuter rediffusion na biso chaque dimanche babi chaque dimanche na 16h juste papa pasteur ndeko haute église ozongi palin abi 16h juste dimanche nyonso to abato kende ba rendez-vous totali Fidèle du Mauve bana kina zo bisabino Fidèle du Mauve za makamoto ebisaki bino sur BML TV sans oublier on a koyebisa bana kinki Mauve oyo Fidèle du Mauve eza Mauve na bino tozana posa na bino ba sponsor tona posa na bino onga docteur kingani onga na biki sakabwe onga produit kingani opportunité ngo epesa meli binuti soza poso contacter bureau ya Fidèle du Mauve benga biso sur plus 243 90 74 54 sabalobi plus 243 90 74 54 aux bureaux to sola qui toko peut to le promotion to le marketing a bien pelo on est bana maison ne bana donc sans oublier pour na ko le musique bana qui rendez-vous na biso ezaka chaque jeudi na 22h juste et rediffusion na biso ezali chaque dimanche na 16h na kobo sanati ba oyanga ba sala ki Serge Fidèle d'Azala bon ça là que moto ba boaka moto ba seka moto ba tchola à survivre père après na kati ya bato yemoko trésor qui toi ITV mwana nzambe papa social motema ya mama Aïcha Arsenal papa na Jafet papa na la grâce babi ayo yangoyo Lendel Louvelle papa na Crachal motema ya Karine Yesa ya yo yangoyo balobi mon ami personnel le grand commissionnaire na kata Kimbateke Tati Nguya babi so la posa lopango wana posa babi kende patata babi yemoko inspecteur don babi papa don Mulanda inspecteur papa don Mulanda école la propre école j'ai bien na Kimbateke ko sala ke non bana batanga bien gratuité ofele babi so ngo komisa mwana yo mema na école collège Mulanda donc papa Mulanda papa na Gloria Mulanda et motema ya maman Micheline Mulanda babi na français ba yo ka douleur donc ba français bo yo ka douleur babi biso to mata to kende to koba donc maramango yango ebandi programme yango to pesi bino bana tini jeudi na 22h juste et dimanche na 16h juste quand na bisaki bino ba français ba yo ka douleur même pas yoza yo ka douleur yo nanga toza ka bongo donc toza na biso ka bongo yo pe minene nga pe minene donc toza ka bongo mikole zaka makambo ba finga nga ka bongo ba tolanga ka bongo ba seka nga pe ka bongo ba ina nga pe ka bongo donc ina déjà nga ka bongo na sala eloko te opanda sanga mabe na nga ka bongo na sala eloko te donc babi ka bongo ba ina nga ka bongo ba tolanga ka bongo ba finga nga pe ka bongo ba seka nga pe ka bongo donc ba ina nga pe ka bongo donc mambange zaka bongo Fidèle du Mauve P et P c'est la Makambo Kabongo sans oublier Yemoko ingénieur rotini voix maboko nzambe babi mono azala bongo nzambe nzamba longola mandamba pesa ye obona biloko danger landa film na bino prophète Fidèle du moto nzambe film na ba émotion histoire ya goût to po makambo ebandi Kabongo à suivre.
My God, merci Seigneur. Oh, mon Dieu, non. Non. Madame, viens. Viens, madame. Oh non, mon Dieu. C'est bon. Papa, nini yango? Madame, na moi tant qui ils ont bon na chambre pour que l'église. Na mingi kozwa moi pongi. Nzamba zotali sanga vision moko pona musala nzamba en tout cas. Isalinga biete. Oui, madame, to fana. T'as une vision encore pour le berger? Oui, entrez. Nzamba zotali sanga berger fidèle. Bonjour, pasteur. Ah, bonjour. Ah, merci. Papa Diak. Prenez place. Voilà, merci. Tout justement, c'est là qui est un peu, na comprend peut-être na membana comédie. Na meki mo mke kupema. Ndio moni na kusutu kape boye. Na bana kutukozwa pe ndoto. Ndesali ki poso kota mala moko pe na komishinza. Bon papa, expliquez biso ndoto ngo eza pe nani. Ndoto ngo eza boye. Na moni le berger fidèle. Moi si na e na mwana mobali moko. Moi ça simbi mbeli, comme soit simbi kibota. Bon landa ye pour que baboma ye. Donc pour vous dire j'ai vite compris, nous avons qu'il y a un danger et l'ennemi pour soit serviteur na ye. Donc biso comme que Bible zolobananga c'est qui est révélé condamné par la prière. C'est il faut tellement dans le sambo pour que tu bako bundela ndeko na biso. Ça va papa, non lobi bongo si aya na ndako a tout expliquer. Oui. Monique est déjà air et poussani, précisément comme il a 15 minutes donc dans 15 minutes il faut qu'il y ait banda. Les locaux nous fait ça il faut te soigner notre berger. Te soigner dans la prière. Te simba na moko na mosusu. Te soigner na prière pour qu'il y ait bakolo ba bitumba. Pour ceux qui te perdre mon tumo kati na biso. Et ba biso to comme faible. Donc tout élément to kende, to bongama de toute façon dans la ta. Dans to kende pour dans les insulter vraiment. Ça va papa, il est mes amis. Merci beaucoup. Ce qui te sourit, tu es bon là au soumai. Yangwana papa nanga tout ça dans Zambé. Oui, là on te donne la janvier. Oui, c'est ça vraiment. C'est qui est très très capital vraiment là moi. C'est pas ça. Bon, moni tout ça moi rapide qui est. Mais papa propose encore expliquer à Nanda quoi. Oui. Non, so moni qui ngai na sali ya moté pour rappeler nga même yo ko sinakelo papa ça na place là. Ça va. Merci. OK. Notre diacre. pasteur. Oui, pour que la chose soit la monnaie. Donc poto là les capé pas pasteur c'est pour que mo. Ah oui. C'est peut-être un bimou. Ah. Ça. C'est bon papa. Parce que tout ça commence une attente. Comme c'est comme Harmonie. Oh, le bébé. Ah? Non. Non. Oh, soit on m'a dit donc église. Église non. Oh, c'est on m'a dit église non. Oh. Harmonie. Le bébé. OK ndete. So église te bonne. Nake sani. Kako na sima pasteur mo 2000 la pesa ko kasi ngana ngango. Oh, na OK na ngati. Soza mukala pasteur na mniona yo. Ngati ngana OK na ngati lembe église wana. Oh, Harmonie. Mamuno Zoluba. Hein? Est-ce que quelque chose ça va pas chez toi? Yo mona teke yo sela mutu. Banda to banda église wana. Elo ni amalonga to sana. Kaba 2000 francs mapa na osomi mo mapa mwangu besi nango. Elo moto swakate. Alembi. Papa ina OK teke. Harmonie. Est-ce qu'il y a un problème? Banda to banda église, l'autre est-ce que Dieu t'a pas mbula kati? Hein? Yo moko ya fanda papa yo moko fozwa nini? Yo moko zo lekisa batano ya pamba. Papa. Maman. Ngolo yo zanango. Harmonie, mambo Zoluba ni utiapi. Yo ko dozano, pesa ka passer na mema ka ministre à l'église. Passer na moko mona ka kapte, mais yo mona ka nzamba la sakao. Papa, faut mona misute. Ba sonyo basala ba église. Ba mukuna. Papa yo no zana, ozana qualité ba pasteur minene. Baba otema ba dipe na ba lekona ni. Quand ça mukala mutu mo ba pesa ko ba 2000. Ka on dit ba on te. Yo penda yo ko mi, on me juger ma fille là. Yo no ça na loko nzambe. Mutu muso zo bénéficier de loko na yo. Papa, loko na yo c'est loko na yo. Ngapela pesa ko mama pasteur. Cette fois-ci. Nazana mama pasteur te.
Quoi ça m'a maman parce Dès la terre, on a dit, na ça maman. Côté il y a 2000 francs souka. Parce que je suis tellement habillement. On l'a tellement bien été. Parce que on sapé mais yo c'est quoi miette. Il y a tout rond cette fois-ci. Non dans ça pour ça. Place finir surtout ba kenda quoi comme pasteur. Yo kenda ngo. Ah mon état. C'est pour na bonne Dieu. Pardon, aux autres dimanche toutes les prières. Bon maman toutes les prières. Moi je non quel était. Donc les prières. Donc non quel. Donc les prières. OK, tu na biso ka fo yo kango. Zala mutu. Zambe na ngai. O lingote ya ngani. Harmonie. Siko makambo komi ko sala no zongwa. Pardon, toute église n'a pas de problème. Toute église. Non, non, toute église. Toute église. Problème. Et là, on a péché. Là, on a péché. Là, on a péché. 1, 2, 3. Parce qu'on a passé la péché, on a nous. Bon, ça m'a dit nini. Bon, ça me fait Olamba. Ah, moi, on va passer à Boani, on va péter, on va passer à Makanda. On va 3000 fois Olamba. Je sais me fait Olamba. C'est pour Olamba, c'est ça. Si mango. Moninga na bongo na sefaka kilo melo na olia. Le limite prière te pour na Facebook hein. De l'eau une prière de capon à Facebook. Problème est atteint. Problème est atteint. Vous se l'avez déjà. Harmonie. Donc ngana yé. Hein? Na koti na ndako, yo fandi no libanda osela ka Facebook. Hein? Facebook ta bani ba pasteur de ba pambwa mati. Pasteur ba pambwa ma. Hein? Et que pas pasteur ba zo pambwa ma chérie. Ba pasteur ba tende pasteur oh. Ça na diga. Ase ko na nini chérie? Yo po pambwa makalo ko la ba. Pardon, pesa bino. Ya biloko to olia na yo. Harmonie. Mais il kaboko pambwa ma. Tu commences à m'affider. Yo ibi valeur na ngata. Chérie, est-ce un problème non? Est-ce que ma valeur, tu sais ma communauté to kende liboso. Est-ce que tu as sima? Tout ça na ba dipi. Na pena na ma pasteur. Eh. Bon déjeuner, chérie, c'est pour toi. Ah, Harmonie. Ngai na peso mongo. Oya ko lamba biloko lambela na ngwana. Donc nguba oyo to lamba ko. To pe mapa oyo to lamba ko. Chérie. Oh, combien mon gars n'a plus bon. Na peso 5000 francs, 5000 francs oyo ko kablu tem to le ko te zabiso mbali. 5000 francs zamke. Moto so na mo ma mona swe. O za pasteur mongo, o za likolo. 5000. Mon ensemble méga coûté ko kate. Eh, chérie, tu as le 5000 là. Lili pour continuer na nguba. Vieux ngo poni ngwana. Eh, comme méga ko ça te maman. Oh, nanga sani. Na texte ma boko na prendre la fofolia. Ondolia ka boye. Oza na sa pasteur. Donc ndenge na peso 5000 francs. 5000 francs yo oko ke ça vous étiez à 5000 francs. 5 millions. Hein? 5000 francs. Yobi atako to trésor kintoa était de mon nzambe. Pire frère na ngai. Moussa na nzambe. Ata soka pesa ka mosine ba combien parce qu'il y a ça la mbongo. Biso pe malema le temps ozo bisanga que non comment pasteur munene comment pasteur boy comment pasteur suma type parce que non comment pasteur na suma type nini nzambe ta pa mulaka. Te tu ko lunga pa pasteur na bino wana. Oyo kuma mukala ni ko la kele singa. Wana ndi kuto suma ba type. Tala mona bongo ko linga te ozo sanga l'esprit na ngai fidèle de kala. Ala binga bien. Et la banda ko kudu ta ko na ko la bino na ya na ko la bino na beta na yo. Keba na yo. Bona sibi bible na hôtel na yo.
Qui va là? Fais après ce que nous avons. Tu en as combien la moyo? Papa, nous n'avons pas tango. Combien la moyo? Moi ça me toque. Moi ça me toque. Yo, mon le besoin de Ghana. Aussi ça. Moi ça me toque. Moi ça 5 fois d'amki. Mais ben ma personne passe par 3 000, 5 000. C'est fois d'amki. Donc moi ça. Nous va se cacaoter sur mon cala. Non, mais tango. Eh si là. Tu es dans la biso. Non, mais tango. Ndenge place à moi na biso mwasi. Et qui n'a bien. Parce que moi 15 000. 15 000. Tant que je vais à réunion, je vais être. Parce que nous 15 000. Mais na ebiti na monter sur les amis. Ce n'est que normal. Yo basengelo kwa mwana po ibatina na osengela foto na motuna. Ah papa, yo mtopesanga mbongo, pesinga te na futa nini. Na banda ozelo kuma kimia na ibiso makambo ekoli hapana. Yo koko zelanga pena pona makambo mwana biso tani sika mbongo sana. Mwana za makambo kozela te. Donc, il comme telle éducation mwana, t'as pas le temps ya kozela ngana ya sala bido. Quand il s'agit comme mwana classe, vas-y bisika mbongo sana tu prends l'argent, tu le fais après si ngana roya, loka na roya papa na papa. C'est tout ça maman. En éducation mwana biso donc tala ka mwana biso mwasa biso. Donc il faut qu'on prenne au sérieux pour que lui passe à la part. Azala motu lokola biso. Papa bazwa bongo te basenga permission. Oui, je disconviens pas d'abord yango te mais dans comme mwana il faut ça la sou. Pour se bisana na singa te ça va? Poma o mwasi azwakanga mbona ndako koza pasteur elobi eloko te papa o changer comportement. Et comme on a eu bako mbongo, on a zélé qui on a signé permission papa. Loin de là, loin de là. Merci pour la compréhension là que nous talissima. Mais à la prochaine fois, quand il y a des choses pareilles, salon les bosso, explication. OK, ça va. Bonjour papa. Oh bonjour les bergers. C'est la berger qui dit. Tobondeli, éternel de grâce, de commission parce qu'aux ensemble. Natiki boye ya mosali lokati no bisika na maboko no to kosoleza la pona lokomona. Ya baba na benga no musika na kombo na Yesu. René tant que maître et baneli kilo suka au nom de Jésus. Amen. 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 Dans santé, non, tout va bien par la grâce de Dieu. Je me suis d'abord levé, moi, depuis dimanche, je suis revenu depuis ma déplacement à la Salamo. Et le Barazani m'a dit, je vois quelques mois par contre, et là, on a cette blague, l'humilité, la compréhension. Lorsque c'est le moment où on comprend que nous avons les amateurs, on a une identité en moi. Donc, et le point ça met madame, à tout moment, j'aime mon berger. Donc, nous avons collaborateur parce que Apoli parmi les parmi les bana, ils ont moins de contact. J'ai un problème la Bible, c'est là qui c'était le dimanche. Le dimanche, tout le monde a mis bon à la vie. Et puis, quand on est passé par la manœuvre, on a fait un méditer mal tout à coup. Nayoki moi pongi. Après 5 minutes, il y a moi pongi ngwana ya kiti pe na divan. Nzamba zo talisanga vision moko pona yo. Nazomona yo na vision. Madame na yo. Na mwana mobali mo. Madame asimi mbeli. Madame na ba. Oui. Mwana mobali asimi kibota bazo landa yo ke ba boye. Tango akomika pena ko chayo mbeli mwasi oya yo. Nde na c'est à Pongi, la gangue au nom de Jésus. Reste tout comme moi. Et j'ai vite compris la Bible dit tout ce qui est révélé pour nous par la prière. Tu comprends que à ce moment tu vas comme il est tout mettre la foi. Le sou qui te côté les matins te cause la prêter te cause la prédente. On a Satan encore na carrément. Papa berger au moni. Posana ngai na
nasepeli nde papa abengisi yo esali ngai nde makasi ntango papa explikai biso ndoto na diakre esalaki nga somo makasi me mposa na ngai eza okɔta na mozindo ya mabondeli biso mpe tobondela mpo na yo bitumba etelemi deja makasi soki osali erreur etali yo moko papa conseil yango wana topesi yo yebisa mama akɔta na profondeur ya mabondeli atika badistraction akɔta na mabondeli papa koya ya lembi nga nafukamaka na butu nyonso na olele pa nzambe mpo na mobali nanga pourkui pa ye mpe efale akɔta na mozindo ya mabondeli papa sambela mpenza makasi sambela mpenza na bolingo ya nzambe nasengi osambela mpenza longola distraction place nyonso ozali belela kaka nzambe belela kaka nzambe kosalanga bien papa so tolonga bitumba oyo lokumu ezongi mpa na ye. Merci beaucoup maman mpona conseil na yo. Merci vraiment na ndenge ozosunga nga na bapriere papa na nga aza vraimen papa moko malamu nayebi ke asunga nga makasi naza mwana lokola papa John Nene na mama Annie Motema asunga nga na bapriere na frère na ngai Trésor Kinto etebe mwana nzambe basunga nga mpe na bapriere. Alors tous ces jours nazali pene mpe na bolembo makasi mais je vous assure que par rapport à vos conseils pende nazokende na ndako boye nakoyebisa madame ke papa na mama basoda vision moko me nakoyebisa te vision ndenge bino bolobi ka juste tout ça parce que moni basi bazali mpe bacompréhension nakosa mpe fort aya komona yo ndenge ndeko na ngai nani lendele luvelela papa na Graciel yebisaka nga toujours qu'il faut kozala na distinction c'est un peu ça. Merci beaucoup maman. Naza vraiment na mingi ya koloba te papa atouti ni musika talaka aide ezali ensemble des enfants de Dieu oyo papa azokamba biso eza sur avenue matanda numéro 75 juste na kimbase ke bandeko autorisé d'évangélisation zobisa bandeko te boya l'avenue matanda numéro 75 église aide ensemble des enfants de Dieu et kamona mosana nzambe programme na biso eza kaka mardi mercredi jeudi vendredi 4 jours ya prière yango nde omona nazolinga mingi te tokota so na kati ya baprofondeur ya baprière ya makasi. Merci beaucoup papa. Nga mpe nazwa bible omisaki nga na mpona lelelo ami nanga oyo nani tate nguya ekanga komisionne na kimbase bible wana ebisaki yo bible wana eza bible nga na komisaki mpona yo bible eza Thomson eza bible ya pampamba te bible ya un homme nasambelaki na Paris nde amonaki eloko akopesaka te natindenga bible wana parceke ngai na trouve bon ya kopesanga mwana ngai na Paris mpo ozala bato osambelaka Paris. Oui nga na Paris na Chico Ken donc mon boss Chico Ken donc à Xavier comme na ye Clovis aza na France nga nasambelaka mpo na ye nde moto atindenga bible naza mpe na papa moko azosunga nga mpe mikolo mingi pasteur Kobla Megachi donc ye azali coordonnateur ya groupe évangéliste donc abaki mpe aza mpasa kokutana na ye sur ce na otinda okende mpe évangéliste epatike ngoni mwana ya église ya faveur de l'éternel na nchini kozwa bible moko aprometaki na lisusu nde wana okopesa mpa moninga na yo oyo eza na ndako yotikala nango nde nzambe ozoproblème eza te permasi toka nkola bate na yo tobondela pourke Mama. Yaka. Mama, tu vas te lever pour nous. Tu es commis ça, tu vas le battre, tu vas nous apporter pour nous. Parce que la maman, ça t'a l'air de vous faire ça. Ah. Yo, Yana. Quand on dit comme on passe ça. Pas de gagner moi de gagner na lobby na bango ndai ni mwana na bayoka. Papa papa tu vas monter les yango na mwana na ngai yobeni yo pamate awa biso mibale na papa na yo omoni vi ya lelo eza pasi waba mosusu okomona okozala na kamarade mosusu ya malamu kamarade mosusu ya mabe akokomema yo na nzela moko oyo ezanga sanse ngai mama na bino na papa na lokola omoni biso boye biso tosalelaka nzela ya nzambe
tozalaka na nzela mosusu te soki ngutu keba na libota na biso na fami na biso toyebaka nzela ya nganga te tokotaka ndako ya nganga te tokotaka bikotakota ndenge bato bakotaka te komeka te soki omeki okokufa soki okufi te okoya kosala liboma talaka soki okoti na banzela wana nga mama na yo na papa na tokumi bamikolo nani akosunga biso mwana na biso pardon yo oza mwana liboso yo oza lokola afidele na biso ya liboso sunga biso kolanda groupe ya bato te papa to pardon nasepeli mpenza ndenge kutu nzambe apesa ngai mwana na ngai liboso ya mobali na ana esengo mingi naza na esengo makasi yo mpe kodevoir ngai te sunga ngai sunga biso na papa na yo ndako ya nganga bakamarade luka kamarade oyo akendaka na ndako ya eglise ndako ya nzambe alandaka liloba ya nzambe liloba mosusu komeka te nde conseil kaka nazopesa omwana nga kanga conseil wana na mutu na yo naza lisusu na liloba mosusu te yango wana kaka napesi omwana na ngai conseil napesi yo yoka ngai ndenge naza koloba nalingi te ke operdre biso tosambwa. Merci maman, merci papa. Nga naza mwana bino mobali. Bolakisi nga nzela ya satana te, bolakisi nga nzela ya molili te bino tande bokomi mikolo bongo. Bolakisi nga nzela ya nzambe. Nalaki bino. Nakota nzaka nganga te. Nalaki bino na oza mwasi ya mutu te. Mpe nakolinga mwasi ya mabe aleka mwasi ya mema na nzela ya mabe te. Soki nakota ndaka ngaka nde bolobi bongo etumbelanga. Chaise. Papa, maman. Sur un autre. Mais ok, merci. Sabena, moyela mokili o pona ko bebisa, pona ko panza, pona ko détruire. Biso to ya kapamba te. Ngai la reine gloire ngoma na lobi yango. Na lobi Sabrina, yo faut ko détruire, faut ko bebisa. Okena na do tinda yo mission. Mission na do faut ko détruire ba pasteur. Oyo kinga. Ayo ki o reine mère. Sabena. Oui, reine-mère. Kende ko détruire. Basa mabala. Yelangai ba mai na bango wana. Kende ko bebisa. Kende ko détruire. Sabena, kende. Ouais, bana kini, bana Congo, bana mokili mobimba, bana monde entier. Eza ya bino Serge Fidèle simple homme aboko banque papa na servi na ondi. Balobi toye na masolo, toyebisa ki bino Fidèle di move eza kabongo donc to na biso kabongo. Donc Fidèle di move eza kabongo. Fidèle di move eza move na bino, groupe na bino cinéma. Ya makelele ti. Ya baloyenge te ba film bien, to memeli bino ba film ya bien. To memeli bino ba histoire ya bien. Soit horaire oyo chaque jeudi na 22h juste sur BML TV papa maman notez déjà donc chaque jeudi na 22h juste jeudi nyonso na 22h juste papa na maman fana na bana parce que vous allez discuter rediffusion na biso chaque dimanche na 16h juste papa pasteur ndeko haute église ozongi palin abi 16h juste dimanche nyonso to abato kende ba rendez-vous totali Fidèle du move bana kina zo bisabino Fidèle du move eza makamoto ebisaki bino sur BML TV sans oublier pour na koyebisa bana kinki move oyo Fidèle du move eza move na bino toza na prosa na bino ba sponsor
to na posa na bino onga docteur kingani onga na biki sakabwe onga produit kingani opportunité ngo epesa meli bino so za poso contacter bureau ya Fidèle Dimovu benga biso sur plus 243 90 74 54 sabalobi plus 243 90 74 54 aux bureaux to sur la kitoko peut to le promotion to le marketing a bien pe lo ne oye bana maison ne oye bana donc sans oublier pour na ko ne musika te bana kini rendez-vous na biso ezaka chaque jeudi na 22h juste et rediffusion na biso ezali chaque dimanche na 16h na kobo sanati ba oyanga ba sala ki Serge Fidèle d'Azala ba sala ki moto ba boaka moto ba seka moto ba chola a survivre père après na kati ya bato ye moko trésor Kintwa ITV mwana nzambe papa social motema ya mama Aïcha Arsenal papa na Jafet papa na la grâce babi ayo ya ngoyo Lendel Louvele papa na Crachal motema ya Karine Yesa ya yo ya ngoyo balobi mon ami personnel le grand commissionnaire na kata Kimbateke Tati Nguya babi so na posa lopango wana posa babi kende patata babi ye moko inspecteur dans babi papa don Mulanda inspecteur papa don Mulanda école la propre école j'ai bien na Kimbateke moto yo sala ke non bana batanga bien gratuité ofele babi so ngo komisa mwana yo bema na école collège Mulanda donc papa Mulanda papa na Gloria Mulanda et motema ya mama Micheline Mulanda babi na français ba yo ka douleur donc ba français bo yo kande douleur babi biso to mata to kende to koba donc mamango yango ebandi programme yango yo to pesi bino bana tini jeudi na 22h juste et dimanche na 16h juste kande na bisaki bino ba français ba yo ka douleur premier pas yoza bo yo kande douleur yo nanga toza ka bongo donc toza na biso ka bongo yo pe minene nga pe minene donc toza ka bongo mikole zaka makambo ba finga nga ka bongo ba tola nga ka bongo ba seka nga pe ka bongo ba ina nga pe ka bongo donc ina déjà nga ka bongo na sala eloko te opanda sanga mabe na nga ka bongo na sala eloko te donc babi ka bongo ba ina nga ka bongo ba tola nga ka bongo ba finga nga pe ka bongo ba seka nga pe ka bongo donc ba ina nga pe ka bongo donc mambange zaka bongo Fidèle Dimovu pe c'est la makambo kabongo sans oublier yemoko ingénieur rotini voix maboko nzambe babi mono azala bongo nzambe nzamba longola mandamba pesa ye obona biloko danger landa film na bino prophète Fidèle Dimovu nzambe film na ba émotion histoire ya goût to po makambo ebandi kabongo à suivre. Papa Bible. Kama nini wake luka vi, wake luka kwa pato mama, ya luka tanga Bible. Wake luka msanga. Oka msanga makasi. Ezala boete. Tina oye bisanzo luka kate. Tukuta nofta soma no ka alembi na ye. Papa ni pa ya we. Alobi mbongo na so mbongo tate. Toti kelenda me ngai ni na zamboye na okepa biso te mokande na yebo na yaboye na yapuna libela na zonga te yo ne keluka musala tofuta monga ndaka bato donc yo ni musala keluka na ya nini so ono sala ka l'église musala te so c'est l'église na yo moko bandi boya te bele so yo susi na zake ngana sa l'église na ngamoko papa c'est le nzambe o c'est le loko nzambe harmonie na supporter ba bêtise no o depuis kala. Oh, moi la bêtise, ngolo ta bêtise na on na ni pamboli yango ezoya. Ni pamboli monga za de babi mo ça yo. Juana ibisa kyoni. Ko nga tela zonga Fidèle de kala. Papa o mo bana nga no nga bolamu na yo. Tape ya musa mama pasteur. Mama pasteur ba tuba bitu ka ba lekele le hotel. O mo nga a te place so kota ka na kota pula mo bana to ko kota na yo. Place ba kota ba? Ba place ba kota ba. A te no wa nganga.
osala boya yo opesa kaka yo okota omona mama osala oluna nini le personne encore la koda okota po oli fer na ndako oyo on a osopelo malolo osepelanga te c'est là mukala pasteur Excuse tonton namuna wapi naza poza tosolola na yo donc nazomona kati na yo ndeti makambo eza kati na nazomona eza baproblème donc nasentir eloko moko eza kati na yo tika nasunga yo lokola nasungaka naza bato motu nayedaka nasunga bato na baproblème nakotala oboza baproblème donc nasunga yo maman oza prophétesse naza prophétesse te mais naza pembeni ya prophétesse soki namemi place wana makambo nyonso oza na motema na yo okosentir okomi à l'aise nga nayebi so nde naotambo oloba bato basunga oza na baproblème kobude te koboya te me ngai nazomona oza na baproblème ya makasi ndenge nasunga bon en bref naluka na bato basunga te ngai nasepe na yo makasi ndenge nayede vi na yo nde nayeda banostivi ndenge nayede vi na yo nde nayeda babekokolona donc ndenge nayede yo mpenza papa nasunga yo vraiment ndenge nasunga yo vi oyo eza yo te donc nazomona eloko ya malamu kati na yo mais kobude nga te pesangaka liboko na yo nasungoka nde nasunga bamabrunete nasala makambo minene babrunete osungaka na loboko loboko nayoka nasango mposa omona makambo minene na so loboko nango osana yango vraiment nasepe nasimba yo nasunga yo pesa loboko mwana nga bolingo wila kembe misola tina kilokokisi non la reine mère eza na mission moko totina nga mwana osabena ozala desi nango nakokokisa mission na yo bolingo nasepeli mingi nasepeli vraiment nayebi ke kokokisama ngai ntango natindaka bato yebaka nyonso ekokisamaka leticia bolingo ngai oyo nazali awa reine mère mwana na ngai ya bolingo merci ma reine nasepeli na miso otindaki ngai kote nauti makambo ya malamu ezali biso torataka te yeyo namemeli yo moto oyo otindaki ngai osa okoma na moto okoma na nguya obana kokweyisa bato obana kosala miracle ndenge na ndenge ngai nakosaka te ngai nazali reine moko napesaka bozwi napesaka mituka napesaka nyonso bakoluka ana se ozala mposa koma yango reine mère yangola kofukama kobanda lelo banda kobengo prophète fidèle moto nzambe oyokinga gande sala musala soyo samokino pasteur place na mimio mareine biso aza bien akosunga vi nao makasi batela eloko oyo konéglige yango te batela yango ngai nasungaka bato na baconseil makambo nayebisaki yo bomba eloko bapesi yo bien batela yango bien marraine akosaka te soki onéglige koyoka maloba oyo okokufa yoka maloba marraine ayebisi yo batela yango ngai nasunga bato ebele mema bato ebele na baplace ya boye bazo basolution bavie bomba eloko bien batela yango bien konéglige te maloba wana oyo euti koyoka na temple sino te etali yo ye nayoki olie yo kosela ngai makambo pusana nalakisa yo nzambe ya lola olie yo kende kotonganga partout yakande nalakisa yo orphelin na sunga olie yo bwakela ngai maladi yakande nalakisa yo bangomba na mata olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo enza matomboli ye lelo balakela mabe yeyo
ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba poni